Cynthia Kapasha comme métis. En tout cas, net eza na makambo. Internet eza na makambo. Tolali tolamuki Cynthia Kapasha comme métis. Ah, ndenge nini azwi nini? Nandimi te otonga. Tonga ndenge nini oyo. Oyo comme ça bato métis na quelques minutes. Nandimi pe teke oyoyo azwi solution ya Grace Mbisi loko aza camarade na ye. Po Grace Mbisi agiraki non jamais na kombo ya mama na ye akolakisa moto te. Nandimi pe teke biloko janvier ayiba na ndako ya Karine ayibaki pe pati oyo ekomisa bato métis. Nandimi te po soki janvier ayibaki yango eske akopesa Cynthia Kapasha ekokozala me ndenge nini akométis na dernier mi-temps. Bon, ekokozala ntango mosusu biloko wana bapati ya Karine Mokonzi oyo janvier ayiba janvier ameki yango amoni kaka azotela na matokolo. Nsima nango alobi no napesa nano Kapasha natala soki mpe akotela na matokolo. Me Kapasha ko métis mbala moko change na kombo mwasi ya Congo Kapasha boss ya mboka. Atiki kombo ya vieux bokul akomi boss ya mboka. Mama na ngai kokoma métis nzoki ezaka esengo. Mako métis ndenge nini oyo engai mama na ngai kaka engagé cette fille mbala moko alobi te tika nakoma métis. Ah, Kapasha métis mechola. Oh, Kapasha tobwaka ko siko nini? Kapasha métis to Kapasha mechola to Kapasha mulata ou bien tobwaka ndenge nini? Lobaka ko pongana na posa obwaka. Olingi nini? Kaka kombo wana tie mwasi ya Congo bosi ya mboka. Me fo suka na tena yo komi nango mikolo. Mutu apesi yo solution wana za danger. Na moni fo ezalaka bapata nini ya Karine Mokonzi. Do bapati wana tika ou bien yo moko moto yibango. Lokolo ezalaki na linzanza ya céréales yo lobi no tika na bombango ekoza céréales ya mwana. Mais na laissé sikote bakoyeba na laissé céréales ya Karine. Mukolo fungola botala nzoka ezalaki pati o réservé. Mais ndini oko mechola Kapasha o ndeli kambo. Bon, na comprendre mutalakisio wadol. Cynthia wadol mutalakisio secret wana. Non, mwana wana te Cynthia wadol jamais. Yaza kwanga fioti matiti mingi. Ye jamais Cynthia wadol akine lakisa Cynthia Kapasha. Tala kutu bakombo na bino. E bandi ndenge mo Cynthia wadol yo Cynthia Kapasha. Bongo Cynthia wadol akine lakiso. Soki kutu ya ye mama leki par grumeta zo lakisa ete. Bongo siko yo akine lakiso. Tafas Cynthia wadol ye nenga zawana. Yalingaka bino ndebo lakisa ya bino. O ya yebi alakisaka mutu te. Ya yiba o nyonso. Karine azako loba ya temato ya koti ya kesalela. Me ya lobaka rien. Ye soka lobi. Bolambi te. Elo wako lobaka ngwana. Lekechu. Biloko yango eza wapi. Oye tikali alobaka te. Nandimi te yimta ko lakisa o crème. Me yebisa biso Kapasha ndenge oko métis. Kapasha mechola. Ah, métis. Internet eza na makambo. Okulalo la moki. Kapasha comme métis. Nini tindi okoma métis. Ah, na kanisa mariage kutimeko ya Miriam na biso mapoala. Miriam akebala. Mbala moko yo lobi noto yanga na koma métis. Nga pe na bala rapide. Ngai Kapasha tala. Bayebi oteke so ko métis ba opesi lo 135 ngombe. Bon, ata bapesi 135 mpuku. Ezaka mariage. Internet eza na makambo. Olalola moka Kapasha comme métis. Ah, Cynthia Kapasha. Ile kuni ezotinda pina koma métis. Grâce te mo mutalakisi yo. Non. Grâce te mo alakisi yo. Grâce te mo yazo bundane kuna sali soki groupe nini asalaki
lobi kamata kotsanga na groupe na ye so na 300 personnes bato bazobima moko moko na kanisa lelo nde so batikali ye moko ubi aza na 30 personnes na ndimi de grâce te mozokipe makambo alakisawa yazokipe azwa bato nyonso ya net bakoma na nsima na ye bakoma kokumisa ye grâce te mozomitungisa kuna koma na place ya Karine na kati ya Congo na ndimi te yaza na temps ya kolakisa solution ya kokoma métis mosali ndenge nini okoma métis eza mai ya pambaka de Télisio eza mai ya Pasteur John donc mai oyo bebimaka na pompe ya ba Pasteur John eza penza eza penza vrai mai yo na kanisa na mona na photo moko na net ba pompe mosusu ezobimisa ba mai ya chocolat mosusu ezobimisa ba mai ya vert nzoko ba mai yango eza nde ya makambo bon kala kanisa ezalaki mai ya mabeti mpo bato bakufa me naye kocomprendre nzoka nde eza ba mai ya kokomisa bato bametisi Pasteur John namoni te yo ozali te ya pete vraiment ngai tambula na neti omona makambo tushe meme na neti Cynthia Kapasha kometisi kokamwe mwasi ya Congo yoka pe ndenge achanze kombo mwasi ya Congo bosi ya mboka bon le quoi si na comprendre les années mai de commission métis en tout cas conseil na opeso koluka to ya kobala ndenge Miriam mokonzi elikina bali te linga olandela mai ya Pasteur John pour mai ya pompi na bango eza penza mai le grand mopa wa yembango nyonso eza kaka mai mai ya Pasteur John eza kaka mai na sugisi en tout cas ngala kokate biloko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.